Salut, salut, salut. Salut, chéri dans musicien. Star Mboka. Boni, oza malamu papa. Nasali yo video yo. Pona festo kande osombi avion. Po avion na motema na nde ezobeta po nga nde na mata nde to voyage na avion na. Kitoko to belengi. Papa. Oyebi nesa bino nesa bino na lisoro. Nga na zolo bakena ya musicien star baba ondima te baba bikela sexy niveau yo linga ya buzz niveau lokuto ozokosa biso na Facebook yango te oyebi nalakisa bino preuve oyebi bafio bakenda na bamusicien babima na bastar bolanda video nanga soki ozwi chance olanda video bino ta boconfirmele nga que la sirene makambo azoloba ya solo abima na star oyebi star bazala ndeni na expliquer bino donc lelo matosana emission po tindinga na oloba na internet kembala ngeza star musicien ya mboka na biso donc nakendali masolo ya chambre tosala bino bonjima nga te natangi bakomante bato bazo balokuta oyo oza nani star akobima na yo banjino ndeni oza mwasi ya nani oza mwasi ya ndenge nini plutôt po oza na nini o star monene oyo nesa bino na vie eza grâce ya grâce moko ozwi obima na star monene musicien ya mboka oyo baloba asimbi bendele ya mboka oyo ozomonaka musicien orepresente mboka à l'international oyo ozomonaka musicien azozwa batrophée yo mona nzoto nde babota antuka bo eskize nga mpona na oloba ka kombo lelo na kombo na otanga vraiment te mais eza expliqué omona ye nde babota ye vraiment pa mama na ye mobimba bo elamba te naisa bino bato esala bagenre mo boye otali mpe nde babota ye ko ota mpe nde concert ne eleka na minute wana ntango bosisi to aire mo ota concert nde bato baolela bafille bagarso baosengwa ata omema bango ata pade bapesa ata mbota ata ya mosika mpo bamonake te bamonake ka na tv bamonake na tv na ba Facebook to na ba réseaux sociaux quoi ya visa boye sikoyo yo kuto monye na okato baka ya visa te omonye esusu sambilamba pe bosali makambo nde ezalaka kosala mwasi na mobali wana oyoka ndeni bapapa bandeko bamama baye nayesa bino kobima na star oyebi bamusicien bazala lokwa bapetit die nzambe eza expérience yanga nazwi mpona yesa bino kobima na star omo ondire obima na mutu normal te omono ondire petit die mpe na chambre ntango otala bobi oke concert na ye nga makambo na yesa bino mpona vive dono na ondima te nabika mutu nazali na chambre concert bato baokweya baolela basimba ata chemise apamba apesa bango ata mbota ata mosapi apamba bote topesa misapi 5 bato baolela bamona ata mosapi kaka ya pamba kaka ya star basimba donc bangoko basimba taka place baosimba soki lipeka soki to mpona bango ekoki kaka sikoyo star akomi lokwa yo taka mwasi na mobali nde bazala ti mobali no osimbe place nyonso olingi mobali no star osala nyonso bandeko nayesa bino ebi ankanga amoni témoignage malemi fo napesa nakenda na star nakenda so na star mosusu mibale star wana ya mibale wana mpesa matangi nkombo ye dega ye kutu ye mpenza doyebi ke star ye afukamelanga nga nzambe na ngai boye ntina otanga nkombono mpo agenu nobeta liboso na nga motema na nga ezosimba te star wana afukama bi la sirene kotikanga te nalingi makasi nafukami nabi te wasko concert naota concert ya tv plan craqué star afukami na makolo donc nga avandi nayeda to nga avandi na kiti ye mpenza ko batindi ti na tindi tovandi kana mona ka motu pu amikoi na mabele nini la sirene nafukami ponga na moko mpo na amona Facebook nga aza moto ababes te tozalaka nga naza moto actualité mpo nde naza boye na biloko so na bwaki yango actualité kutu actualité Congo te actualité mondiale mpo eleka internationale
eleka internationali la sirène star te la fukamela e poso babengi mpe star ana bi wi aozala na soni la sirène apoatinga makambo ebima maloba wi nafukame mpo aza la sirène nazalaka la sirène bandeko nanga Facebook naotala siko tobeta lisolo leo nayeba mpona solola mpo depuis nande kotia makambo nanga na Facebook naoexplike bino naomona bamessage moko baodiminue nga naotanga bamessage oyo oza nani wana nini stara monene akelingo ebanda no ndeni stara ana aza mwasi ne blablabla pata nga bibino kolinga kutu te star afukama beta agenu oyeba agenu bantu pesa biso na classe agenu teke ya afukama o likolo moko likomosu likolo te star abetelanga mabolongo mpe yo ntina kotanga kombono mpo nde eza boye nga na oluka beste nga na donc nde naza boye komoni na osaka video boye bavideo nange bandoleka international mpo bastar baanvi baketuna bango baozala ntango mpo so tokutani ya face boye oyebi mwasi osala mwasi osala na ye wanga naye na mosika mfasi boye ezala pasi mobali akokaa te mpo kosala na motu eza eloko mosu tokomi na mondi mosu na ere wana donc mobali nga bomoni nga ostar aozwa babenga onino trophée so trophée o icône d'Afrique babenga bango nga na kenda na ye mpe afukama bila sirène afukami na tieno kikone nanga d'Afrique pembeni te biloko wana foto vivre na vie vie eza biloko mosu eyela ya biso emati nga la sirène ala sirène solo na mipesa kombo mpo na zango mpe ya solo star alela abi nazwa basi la sirène akenda yo mpe anafukami na mimi batafiti bosalaka baje star afukami po yo star mondo ozana so bato baokotinga kotianga bamessage babe mpo nga na koloba kombono nazwa actualité mpo calamité nga na kota actualité internationale icône de la musique africaine afukamelanga la sirène po bosakana na bastare ye aza icône de la musique africaine alobi kutuka Congo apamba te baproclame ntina Afrique mobimba na bainternational baétats-unis bawapi aza ayemba akutu so mpe na bina bando poata ero anglais ayemba bandi naza cd na ye mo apesanga signé na kolakisa bino cd ne na signature ne ero mpo yanga so ematanga mpe ya mpe na omata boyeba teke nde naza boye bolanda video ya star nazala star ya makasi mpo navanda ye mpe banie naomona bato bamipisa toa bastar na internet toa bastar babes nga bi ero nga mtu na mwasi to baka mwasi na te po Facebook faut tomi loba ba identité ki nga na preuve signature a star ya na CD na ngeza na ndaku na nga na parti na bimission kande na ba video bo na tie we yeyo pe na sa photo ni to kanga biso mbale na ndaku ni o comprendre donc na ndaku ni na za photo a star so botalika photo to abiso mi bale je vous jure na nango donc otalika misu ne ko talika nde toza ta balobi to bi bato basala peto sala kitoko pardon bamise botika biso boyeko mama elelo la sirène kosala tosala dea depuis la mena inafungola mno mpo kosala modèle wana bamusicien toa basi boza gentil kosala bosa moto kati mwasi ekomi miziki okanisi nga naza kita na mutu papa star musicien yo nzambe pasa makambo osalo ezala bien mpe mais ezala bien mais moko mpe so mutu aokanisa na mwaka papa star afukama yo papa star yo mpo oyokani nini oyo kofuka oyebi nga aza légende pour star na légende ya mwasi parce que nde na abwe na osala histoire d'Afrique star icône ya Afrique vraiment ko afukamelanga genou mpe abimiselanga nzembo oyo nzembo aso na bino ayemba nkasi ko naobanga poso ayoki yango nzembo wana ayembango nini na studio ayembela mutu te ya nzembo na nga donc kana afukami nayebi ti ke no telemo kofukama boye te na nzambe te do ya mona nga nyonso nazala pe mama nanga babi bana ngenge baza ozali komona na sirene
les 24 dans la famille na olamba bon na olia oiza franchement pour faut na comme boum ça émission ici eleki bobota la kaka oiza nyama la viande nazo kata oiza filet ba mama nyama toto sala nyama raclette eza le quoi toto grilla ngo donc moi je pense que vous avez ngai à la sirène ndenge nazo kokata nyama. Salut à tous, je suis la sirène, Donna, surnommée la sirène. Donc nazo sala j'ai fait pour vous les musiques pas français lingala pas français pas héros na envie à français tenga c'est émission français mais héros to que non kana lingala pour pas to français tel bon ils a les lo nyama to lamba we nyama to kata la viande. Où est-ce filet pour mon filet au tard filet waouh donc filet on dit dans ça ben on canza mais ça bien pour le long abina midi na colis à na les quartiers depuis tant dans le détail régime pour dans liande na butu pour le long à brochette banyama ko tumba nyonso donc na koliana petit à Noël donc mais la masanga ko tout est fait pour le bas donc il y a mon dans ça la recette. Là, on peut balingi parce que dans la recette, on peut éromer la selle. Dans ça, pour ça, on va mi bon, ça va dire la caméra toujours jolie chic. Na vendre qui na tout tient pas vidéo en ligne. Na tine ça bino du solo vidéo na tout tient en ligne franchement. Les yeux temps je suis fatigué. Na mi monte sur la caméra on a ça pour sa caméra. Bon, moi on attend dans le lien. Quand je vais manger, je vais me filmer, vous allez me voir. Je vais faire des vidéos comment est-ce que je mange. Bon bandeko antata na oza nazo solo la pe nazo sala biso pe nazo tonga oyo eza nyama bomoni pe ya nyama bomoni o nyama de bœuf filet na 300 na filet de bœuf na filet de nini o de ko ba ngulu na filet de o nini ba ba ko ma o nyani ekima agneau so boyo lo ba fati atiko fima eza le lojo ba Noël. Les agneaux. Donc, on a 3 sortes de filets. Oh, nous avons mis les talents pour que tu aies mis les balles. Dans ça, non. Tout ça, on a mis quoi bandoki. Quand on a mis les Noël, on a mis les balles. Il y a 20 ans. Donc, c'est beaucoup de viande. Oh, bon, mon ami. Oh, pour ça, qu'on a qui est devenu bon, mais franchement, là, qui est là, vidéo que photo là avant elle déjà c'est ça les problèmes moi na mi bonga pour moi son les cas vidéo na la propre ma casse na la jolie na ça bien on est na simple boy na era simple boy moi na caméra té la série bon na ya mutaba charger caméra pas copie ça on tout ça dit bon bandeko moi bon mon na kala mingi té non filmer tant non lia na mon konja caméra bon oyo eza filet bomoni uta filet osala wa filet cher il faut le laisser fait tiko babi la série ngalia misumite moi je mange trop de légumes bomoni oza filet ya porc donc sikoyo ya ngulu ya les filets de porc nazo sala mo nazo na tozangaki alors fallait émission la biso ozomona dégustation azokata et coupe son gâteau pour déguster. Il a préparé ça, c'est le gâteau de noix. Azokata toza siko tosali ba partie deuxième partie azo déguster. Et puis tu vas manger. On va voir un bon gâteau hein. Merci d'avoir été. Je vais seulement dire que merci parce que tu étais mon invité aujourd'hui. Prochainement, tu vas alors préparer pour nous quel gâteau? Tu as l'idée ou tu vas encore penser? Non. Tu n'as pas encore l'idée. Ok, prochainement, quand tu vas encore préparer les gâteaux, on va encore venir faire l'émission avec toi. Parce que là, je vous dis, je mange un. Très bon. En tout cas, franchement, ce gâteau, c'est très, très bon. Je vous jure, ces gâteaux que vous voyez devant les caméras, c'est extraordinaire. Bon, moi, je prends les gâteaux avec du thé. Et lui, il prend les gâteaux avec
du café. Des fois, le week-end, on peut se faire du plaisir avec les gâteaux. Comme vous voyez là devant votre caméra, les gâteaux magiques. Je prends mon thé. Ah, ça c'est bon. Ah, ok. Donc, les gâteaux de noix, vous avez compris, je vous ai expliqué comment on fait ça. Mais c'est bon, hein, les gâteaux. Hein? J'ai filmé, vous avez vu ça, c'est tasse de thé. Ça, c'est ma tasse que j'avais acheté pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël sont passées. Bon, c'est pas grave. Na koki suka o melanango. Ya makambo o eza sananga. Non, il y a gâteau nanga. Donc, monsieur Zaki n'a encore bongo. Ils ont encore gâteau magique. Donc, gâteau toto, ils ont émission à pâtisserie magique. Tant aux allez inviter des monsieur et salamaka. Prochainement, botanda zolamba. Prochainement, on a côté na pâtisserie na ye. Botanda ndenga sa kolamba na pâtisserie lelo ezaki ka déjà. Na mikango sous gâteau de niveau à goût. Tomika. Très bon. Yo la sirène, tu comme ça baninga soy. Bamila ka soy. Ça c'est bon. Franchement. Donc, monsieur Steve Nango, on a mon le colbat des athées. Bolanda qui est la recette. À celle de la première partie. Bon, t'as la vidéo dans la première partie. Bon, moi, la recette. Donc, pâtissier n'a pas déjà le bac qui première partie. Oh, il qui deuxième partie. Dégustation. Donc, merci à vous tous. Je vous dis bon week-end à Banda Kunabino. Les qui émission la Sirène Donna. Sirène Donna, vous s'abonner. Ma page YouTube Sirène Donna. Merci Nabino Nyosobat Bolandinga. Au revoir. Et à la prochaine pour un autre numéro. Il y a pâtisserie magique. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. Salut. Salut mes amis. Comment allez-vous? Quant à moi, je me porte très bien. C'était juste pour vous saluer. C'est de la part de la sirène. Bye bye. Salut. Salut. Salut mba Facebook poni bino boza malamu nga pe natalanga bien. Bon, les deux cas juste qui sont là tanga inbox à haute vonde ka ezala nango. Bino bobi ke non, ndenge eza boye la sisi to kolala na yo. Olala. Na nanga oui bozo koma inbox tant taza te bozo komelanga na tanki. Olala na poani. Opo pito to lingo makasi, to so kolingao. Tolingana. Vous êtes sur Facebook, on a ça. Salut, bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, au revoir, merci, bye. Faites pas boy, bibi sauter bon, salut, bon, tolingi, tips, tolingi, la sirène de kolala, qu'on a. Pas bon, pour mais ça tenga dans ça, non, funda bino na vidéo pour la tanga inbox makas. Na yo tanga le loza ki ma histoire mba Facebook senga, bangala na mbona la sirène. Mais ngai boko kangate pour nga za cher makasi. Cher pour ça, nous écoute, vous, quand ça va, bobo, quand ça va, bongo.
So bolingi bola nanga bosombenga avion. Bosomba Facebook asimbo bosombi na tan bolaxinga avion bosombi ndenga na esco. Wa kola na kitoko mais avion nano. Na pesi nos devoirs. OK, affaire à suivre. Bye bye. Salut. Bami na ngai nde kati ezalaka ya Facebook. Ozala olukanga mingi. Olobi ola sexy. Ok wapi. Ola sira nikia ba video bomona. Te. Yokanga na koloba te. Bolingi boyokanga nde na lobaka nde na sekaka. En live esala bino bien. Bokozokanga ba chair d'épaule. Esuki wana te. Bolobi que non. Oh la sirène. La sexy. Sexy de sexy. Ma belle canon. Ayoki. Merci. Misuki wana kaka. Bino bolingi suka ate bo continue bo bikeno ma belle il faut aussi ban. Siko bosi ba bino ma franchement ba Facebook nana. Oh, bolobi que non na la sexy ka. Oh. Et vous comme sur les caméras boy. Ça qui caméra Facebook. Facebook, qu'est-ce que ça définit aux Ezarayaka, amitié, bavardage, to sololi, ok. Ba Facebook, on solate, mais comment la ceci pour ça. Ba Facebook, quand ma inbox, bango, la ceci pour ça. Pour ça. Pour ça, ya, pour ça, la bonne. Oh, la ceci, nous sommes battus pour ça, à tout le monde. Oka pusa ya ole abahola sisi. Sio pusa obio boy yanga mali. La ko bila ya. Eto sola bapa. La ko bila ole la bido. Balia la bila ole. Ole amo. Nani comme kindo. Ngando te binondo te. Sio boli ngande. O ba bio ko le ande amikolo. Ko le ande amikolo. Siko ba le ande. Oh, tarif, parce que voilà, on a tarif. 1 heure, aussi va la 2 heures, aussi va la 3 heures, aussi va la nde yango ngako ebende te ngaka motu na mai na makia papa na loba bino kabisa 2 heures 3 heures voilà ceci soko lingozwa 1 seconde 2 secondes 3 secondes bino bobito wana bokwate seconde eleki moke bino kozango tia molai 2 heures 3 heures botondila sisi kitoko mama eza ya koyinda moto epela sikoyo yango nga nalobi boluka binoka moto mosusu na Facebook oyo bino bokozwa 2 heures 3 heures po ngai sexy la sirène nakokoka nanga te donc video message ezalaka wana simbana sexy 2 heures 3 heures esimba nango te na bino bapapa Facebook donc bambotela bino apo balinga bino totia ko poivre. Comment otia poivre, bino mo bozomona. Faut poivre moi pilipili wana esalaka bien. Omoni moi pilipili mo boye ezala. Omoni cayenne ezala na goût mo boye batiaka yango neti okosala yango na ba nalakisa bino repas kaye osali petit pain ozwi petit pain coupé ozwi fromage otie ozwi ndenge la sirène azosala cuisine pomme otie ozwi fromage otie na four otie cayenne c'est bon azomarine nyama ebongaka ezala marine soki olingi olamba nyama il faut mariner yango bamosusu bamarinaka nyama te esali un jour atie ba épice nakobanda oyana baépice nalakisa bino ndenge bokomarine nyama na bino ezala chacun na goût na ye soki okosala ba brochette soki okosala filet de bœuf soki okosala oyo nyonso okosala ebongi komarine
po ba épice ekota kitoko na sirani oyo bomoni atieli biso huile d'olive soki tolobi totala eloko azalaki kosala atie bozolanda ye atie bacoriandre atie bakiri amélange baépice na ye mpona amarine na misu moko. Awa toza kocontinue na émission na biso ya cuisine na mama na biso Sirène Ndono. Bino moko bozo komona ndenge mwasi oyo Sirène Ndono aza kosala mosala na cuisine na ye tocontinue tolanda ye. donc basala azocontinue na ye cuisine tozala na nyama lelo tozala marinade te tozolanda molanda kala Sirène azoloba azolakisa tomate azokata tomate liboso ya maboko babocomprendre mpoka bomone tomate fo kolongola toujours lo mwa vert ezala wana ozomona bino moko bolanda ye na bokebi azobuka mpo alakisa bino poivre comme otia poivre ça c'est lui bino moko bozomona faut poivre mwa pilipili wana esalaka bien omoni mwa pilipili moko ezala omoni kayen ezala na goût moko boye batiaka yango neti okosala yango nalakisa bino repas kayen osali petit pain ozwi petit pain coupé ozwi fromage otie ozwi pomme otie ozwi fromage otie na four otie cayenne c'est bon. Donc ocomprendre te sikoyo awa bandeko bolandi bon ndenge la Sirène azosala cuisine azoexplike ndenge azomarine nyama ebongaka ezala marine soki olingi olamba nyama il faut marine yango bamosusu bamarinaka nyama te esali un jour atie baépice na kobandela na baépice nalakisa bino ndenge bokomarine nyama bozolanda ye sake na goût na ye soki osala brochette soki osala filet de beurre soki osala oyo nyonso kosala marine po baépice ekota kitoko na sirani oyo bomoni atieli biso huile d'olive soki tolobi totala eloko azalaki kosala atie huile d'olive na ye atie bacoriandre atie bakiri amélange baépice na ye mpona amarine azocontinue na ye cuisine tozala na nyama toza kocontinue na émission na biso ya cuisine na mama na biso Sirène Ndono te tozolanda bino moko bozo komona ndenge mwasi oyo Sirène Ndono aza kosala mosala na cuisine na ye tocontinue tolanda ye. molanda kala Sirène azoloba
azolakisa tomate azokata tomate liboso ya maboko babo-comprendre mpoka bomone tomate fo kolongola toujours lomwa vert ezala wana azokata matungulu letoni azosala ozomona bino moko bon azotiako poivre akomi otia poivre bino mo bozomona fo poivre pilipili wana esalaka bien ndenge azokofungola omoni mwa pilipili olanda ye na bokebi mwa pilipili moko boye ndenge ezala azobuka mpo alakisa bino kaka ndenge akomélange omoni kaye ezala na gu moko boye batiaka yango neti okosala yango nalakisa bino kaye osali petit pain ozwi petit pain coupé ozwi fromage otie ozwi pomme otie ozwi fromage otie na four otie cayenne c'est bon bon makoto ocomprendre te sikoyo awa bandeko bolandi bon ndenge la sirène azosala cuisine tokoma ndenge azolanda ye la sirène azocontinue azomarine nyama ebongaka ezala marine soki olingi olamba nyama